Oui, bonjour très chers abonnés, merci et bienvenue sur votre émission Awa Bisso, qui est toujours présentée par votre artiste Georges Chimba, autrement dit le porte-parole de Jésus. Vraiment merci et Miss Gail est là, toujours présent pour nous présenter Bino Moussala Gitoko, Angola Bandimi, Obrigado Angola. Merci pour la confiance. Awa Bisso nde et émission ya bana mboka. Ça dit bango bazala bana ba Botswana, bazana ba Afrique du Sud. Bazana ba Côte d'Ivoire, na ba Congo de la République, Awa Bisso, et Bisso Angola. Merci vraiment pour la confiance aux Bangolais en général. Bapesi Miss Gail, artiste pour nous faire la bango ba boulot ya kitoko. Les années 50 bazala libosa bilili na bino, ba moyen nyonso bozolande la biso na téléphone, ordinateur, na télé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Boteni nga regarder, aujourd'hui je suis en culotte, voilà quoi. Et quand je me présente avec des Gucci à l'écran, c'est parce que tout ça BCBC est ta vie. Merci mon grand frère Tosca. BCBC pour na habillement parce que là tu bandar na makolo, hein? Ingénieur Steve Vivita zo ba bota wana bien parce que Tosca BCB ça va rendre tout cela qui quoi. Merci na biso nyonso oyo bozo soutenir émission Awa Bisso, merci na ba sponsor na nga tout, merci na bato bandimi batindika visuel kene liboso pour Miss Gail fait bien son travail car les savoirs ne ment jamais. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire comme actualité, donc c'est juste notre frère Nelly Tolembi au balancer biso à bientôt, musique est bien featuring avec la sœur Lormbon de Kinshasa. Et c'est Béni Baye qui est avec nous, chrétien bosseur déjà sur le marché. Robin Omondibo, un double concert produit par Paolo Tudilo, le sénateur, et Yasser Jetata Bokolo. Je vous salue déjà, passant mon vieux. Merci pour la confiance. Il y a que tout ça comme actualité. Garli Garvel, a lancé déjà album naïe. Vraiment, la musique, il y a bien. Garli Garvel, il y a Palin. Merci. Nous sommes vraiment fiers naïo. Pour Nabana Lemba, pour consommer Gali Garvel, Azo balancer nos musiques, il y a bien. Il y a aussi mon ami Afro Ridi qui me suit en direct de Kinshasa. Donc, j'aimerais aussi profiter de cette occasion. On appelle ça quelques salutations avant de recevoir invité Nanga et Lelo. Il s'appelle Kofi d'Angola. Ça dit plateau, ça déjà recépé. La paix linga ah biso baza déjà recépé là. Là, je profite aussi de saluer Mike Visor en direct des Congolaises. Merci Mike Visor. Toujours dans l'idéologie à Sika. Le procureur Malik Bala. Et quand on parle de Kilo Yamboka, c'est Jibaz. Kilo Yamboka, Jordan Mbata. Merci. Jibaz, Kilo Yamboka. Merci aussi à l'ingénieur Innocent Mafuta Motopamba. Hein, que votre oui soit oui et votre non soit non. C'est Alain Pata Motomoro bien en direct en France. Alain Pata, merci, que le Seigneur vous bénisse. Et toute la famille Pata. Là, je vois déjà maman Grace Dick Pata et bébé Strela Bonita Pata. J'aimerais aussi saluer Charlie Luboya. Voilà, grand prêtre, c'est Charlie Luboya. Merci pour vos soutiens. Merci à mon grand frère propre, l'intouchable Edo Muzamba et maître Edo Omokoko, pouvoir judiciaire, en direct de Kinshasa. Bana Mboka. Nazo ya Merabino Abaranganga. Chef de guerre à se tourner déjà la Kofi Olomide. En tout cas, on fait tout ça parce que ce n'est pas pour se manquer de nos artistes. Parce que Kofi Olomide, c'est un grand baoba. C'est la légende de la musique à Congo, quoi. Il y a mon ami José Kuntwala. Chef José Kuntwala, je vous salue à passant. Et j'ai aussi Papi Miala. Papi Miala et à Dieu Lema Chara Nzambe. Motomoro bien, Dieu Lema Chara Nzambe. Je me aussi saluer déjà le déclarant le plus crédible de l'Angola, Pablo Kini. Quand on parle des formateurs de boss, c'est Yannick Konkai, le formateur de boss. Yannick Konkai, le formateur de boss. Formateur, bah, mon gros, c'est rappelé Papi Seke. Ingénieur, tu as une photo Papi Seke, bah, mon nango. Puis ça va bien. Voilà. À s'approcher déjà, mon invité est déjà là, à Baranganga. Motomobali quoi, Azoko t'as déjà na plateau Oyo avec toute l'équipe. Namon le Tambolina Cindy. Attends, mon Cindy, le que vraiment n'habité quoi. Vraiment n'habité vraiment. Miss Gail vraiment n'habité donc. Vraiment. Ah t'es Zamba t'es en tout cas vraiment d'abord dans nous. Boye Imalamu. Trop fort na biso peut ça peut bien quoi. Ouais. Ah. Enfin, Jenny Abaranganga, Motomobali, chef de guerre. Bonjour, puis bon week-end déjà d'avance. Ouais, merci. Merci pour nous répondre déjà à l'invitation à Bisso. Ouais, ouais.
idéologie ya sika. Ouais. Ah, bato bolanda yo obike ba ebike ya un Koffi Olomide d'Angola. Ne ya baranga. Ibanendeni. Ouais, premièrement na pesi non ba mbote na ba bonsoir na ba bonnoit na maman na Brigitte Kinzonzi. OK. Na pesi mbote na Zulu Arkosi Jordan Libé Antonika na pesi mbote na Zina Kiabeti. Ouais. Vraiment Angola ils ont gardé ba innovation. OK. Ouais, Angola tout ça qui n'a manque de créativité. OK. Angola tout ça qui mingi ka faut ko imiter toujours ka ba comédien. Or ngapia baranga na mota no vanda ki natali mboka ngope esinga ka vitesse faut za na ba ja moko bo eneti batu kaka bani mais muto nga fona incarner akoza jamais comédien parce que nga artiste c'est comédien. OK. Parce qu'on a tali na répertoire Nathalie. Donc on a incarner sous comédien on a tout ça la doublage ya muto. Ouais, c'est interdit. C'est interdit vraiment ils sont à selon des balakisa c'est interdit donc ceux qui donc ça les lourds il faut créer en dehors à muto azali banda théâtre quoi. OK. Donc on a l'attaqué ce qu'on a comme qui quadra. Mais n'ebso vraiment na meka ko la kofika une fois na vie mais n'ebso vraiment ba problème la vie ça yo ça ranaté vraiment n'habiter quoi. Na ba musicien na ba comédien vraiment na mboko tout le monde contre moi. Mais et ça leur a bien tant au meki mo loko mo bo ne simbi. Ninga pe na mtuna bo. Ça dit ndengo za dia Koffi bo et salon ndeni ki Koffi en. Mais vraiment par rapport dinga ndinga za kia baranga ngana na comme Koffi na vie ça yo na regretter fort fallait banda kala za nga quadra. Ah bon pour pas problème ça dit monino ka. Mais ba problème vraiment nga kutu. Nebisi yoka 2 jours ya pamba na mega ko za quadra Koffi d'Angola vraiment na biso ba problème nga na zuna Angola. Na ba musicien na ba chroniqueur na ba chroniqueuse vraiment na biso quand on a Koffi, c'est que yemo ce quadra ça ils ont combien de temps? Mais on a 2 jours à pamba mais problème que le problème. Bien. Mais quand à Koffi Olomide à la émission à Bisso, c'est une opportunité aussi pour vous. Il y a Bisaïe va relancer mon message moi déjà dans Ninga TV. Ça dit yo monde vous a déjà Koffi Olomide. Ceux qui pour lui ça Koffi n'a pas problème à Zalango ou à Koutana Nango pour Zalaga Koffi. Mais vraiment pas vraiment son embelli ba beta le Koffi les légendes vraiment les vrais phénomènes c'est Koffi Olomide vraiment vraiment natala qui vraiment na répertoire nanga mutunini oyo na ko rendre hommage quoi et on a préféré que na za côté na quadra cora parce que rendre hommage ça sera Koffi c'est hommage vivant rendre hommage vivant pour biso na mukilo po mutu kaka fa kufa pour rendre hommage or nga siko ndena boye la bité msupo moi je suis un angolais vraiment et puis que les français c'est un peu moins compliqué quoi danger ouais donc on a préféré na sala ki Koffi voilà na ndenga za nous vivant quoi OK na ndenga pe Angola parce que comment on doit ça pour comprendre que il y a Koffi d'Angola zo résister pas même 3 mois OK fiston ça ba image ezali tant ba tuni ba Angola à reconnaître maman Koffi d'Angola mais Koffi d'Angola aye pas même 3 mois Miss Girl. Bon, tout le monde qui Koffi d'Angola, non, on a pas Koffi, mon pas Zabani, mais non. Mais vraiment, pour l'instant, tout le monde Koffi d'Angola. Ça dit, tout le monde, il y a groupe, maintenant, nous sommes évolués. Bon, pour le moment, vraiment, nous avons évolué, toujours, nous avons des communes à Sima. Voilà. Nous avons des communes à Batikali. Ça dit, vous représentez, pour présenter Bango. Mais vraiment, nous avons présenté Bino Ali Ayeyo. Ali, on a vraiment un film à légende. Ali Ayeyo avec Cindy Le Cœur. Aussi quoi Cindy les poitrines quoi. OK. Donc il a vraiment actué na art avec idéologie. Donc tout vraiment na évité quoi. Na tout on a un plateau mais ça y a effets sociaux. Là on a un plateau ya awa biso. Biso na biso. Donc c'est la première fois on les a plateau ya awa biso. Ouais. On aimerait savoir boni tembe na tembe. Ouais, tembe na tembe toujours très kitoko. Malgré tout ba maweli ça peut pas mais vraiment biso vraiment très kitoko ndenge ni ba bi tembe na tembe comme un peu bar. Mais na biso ba groupe nyonso na ngolé za na kata bar. Yo bien ngote. Ils en kata bar ndé. Ba répéter na ba bar. Ba groupe presque tout ba répéter na bar. So o ya tembe na tembe comme ndé ya ngo ndé bar. Biso toza na sponsor ya Tigra. Faut bango bien. TV za te metwa na sponsor. Soki tembe zo micro ke kene pa Olga Mbambi to Lucas Junior Timba chele micro e bisayo. Parce que na mona ba to ba leka ki ba lobe ba n'importe quoi pour na tembe na tembe. Or bango ndé baza ba bato yo do ba mbuma mabe na tembe bango wana. Or nga baranga devoir na ngezala ki kapona ko luka moina éliminer bato wana pembe. Ça dit le lo mission na eza accompli. Ouais. Yo yagi pina tembe na tembe za pour na ko la ça.
Moussa na ote oyaki nepo otindika baninga balungo. Miss Girl na vie faut lingo ça na batu oyo baza utile parce que mutako c'est important mais ça utilité dans la société. Ils ont des choses différentes. Ils ont na batu mususu pas pe meno baza uniquement pour na ba concert. OK. So moi zoya belikolo na aba c'est là ba problème c'est qu'il faut kolongola batu wana. Et dans des moments ba massa mususu ba ki tembe na tembe pour na ba multiplier ba problème. Or devant les gars faut ngaya baranga ngata na tika na sindi. Na lia bato na ka les écarter na tembe donc mission nga penza correct parce que junior timba sali déjà tout pour na biso asali nyonso pour na biso bato route bazari belé na TV banini lelo ba regretter na bisio ngaso na sali parti basali pe logo ngaso na sali parti lelo eza pour na TV eza pour na réseaux sociaux eza TV na TV na sota ni lutu. C'est que tembe na temba ngo sili nango. Vraiment tembe aussi la tembe aussi la ta mukolo moko parce que na profiter na pesa mbote na présent je t'aime pour fleur ya boakelanga il qui makasi trop. Fache sika za pena ba mbote belé mon présent je t'aime. Ah présent je t'aime kanina. Ouais, na pesa ba mbote. Ouais. Ba mbote pena baza ba ve moko boye. Ça dit mon. Il faut combattre la bango vraiment. Leader a pembe. Leader a pembe. Ata ba sukoli ba lata ni. Na bebisio. Vraiment. Donc papa etali biso banati. Donc art na Angola il ko bango ba l'accepter ça une créativité. Artiste faut dans la taille créativité. Et l'homme rosa lango plusieurs fois comme en monotonie. Faut créer. Pour ngana bi qui après cause la quadra. Non ya siko caporal mu djembere. Soldat siko ya. Après soldat bon mona siko mona na ZBD yo. Tika ba biloko ko sa repender sous ozongi sur na plateau oyo senga ba bolimbi sote ba l'excelanga muto asenga ba masa no pe basaki be fort muto asenga ka bolimbi siza muto ayibi ka sali mabe neti nga baranga na mukolo mota ka mission asenga muto pardon parce que na yiki na sala ba tu mabete na manka ka batu te na rankini na muto te tant mo de muto avanda asengi da kingandi pardon oui pardon ça bien mais keba pardon pe edimina ka muto pardon dimnara mutu donc on attend na likana le pardon parce que na biki na vivra bien so mo mutu na plateau 50 pardon c'est ka yebi makambo ya salaki ayebi makambo ya senga senga pardon ina attend senga pardon te vraiment na bête na ngata guitare sindi le cœur vraiment yemba na ebité vraiment quoi vraiment sindi vraiment yemba ta vraiment pour na ebité quoi na taille senga pardon te o to sala na se futa maka na se pour je note madame moto a bomba ki biso na mabena biso o to zaki na on so on bato ba bimi ba ko senga ba pardon hier c'est que ba mon black place au kende ezate c'est que to di embela ta awa to sala ta yo zo lo bana banani na lo bana bango ko net banani ba maweli sa ba tira malembe yo ka mupepe ya club te na biso Angola de président j'étais maloba déjà c'est abaranganga Kofi d'Angola wana ta bo mati bo kiti nini non na zo biso maloba na tira les pour dire bon na zo bisa yo ka répondre ne ba devoir comprendre siko idéologie za nini idéologie yo motego na bi idéologie base la film à légende des Oya o sa film à légende so film à légende Kofi d'Angola ozomona te li yana sindi bana simate vraiment ata yo moko vraiment na ça le loko na Angola no basalati mais oyo quand même pepa ouragan oyo ouragan na yebi ngoti ya dit je connais na yebi ngoti mais na yebi ka sala groupe mais na yebi kombo la ya biloko na iti pour biso temela ba pesa biso la force da nyonso ça dit na minute évolution groupe présent en ligne ouais évolution groupe toujours quoi tout ça et pas Olga Mba mais toujours répéter chaque lundi na samedi et ba tournage peut toujours voir arabe toujours na sur YouTube pour ça internet donc moi été oui bien avant na bengi so boye na zo rappeler temps ya retourner ma information banini ouais na randeti songi te na zo rande ba news ça dit temena tembe na bo planter moral et le ça so ezate bo pique-nique mais vraiment na comédie bo ki na ba pique-nique bana ba comédie tu ba bande ko beta balle yo biteke président ko banda grand joueur na mboko yo président ba mama na jongo au monde eza wana te ba les a moins normal les a loisir les a divers quand tu veux besoin de loisir te to laver te na biki ba président j'étais pas ko zala ba président ça dit eza stratégie à recrutement non nyoso na kati to sala nyoso na kati mamoko Miss Girl faut l'ingare l'autre on sait le logo faut changer ba stratégie au moins le plateau bon amona ba j'ai des lumières mo zo beta vraiment na ebité vous comprenez ça ba idéologie donc quand vous bon on a non stratégie on est ça parmi ba stratégie la musabi non lisusu quoi non parce que biso to la moura déjà te tangela nga Kofi d'Angola aza wa pela car ngane le bara mamba ko Kofi d'Angola te le ba pe marambu ya parce que tembe c'est moi tembe c'est moi président Tikelio na ebisu dauphin au Benoît a bien préparé tembe c'est moi ah bon les autres vérité
Et bon, tu m'as volé ça qui m'a qui Oh. Yo mtu sana temena na lobby ma volé ça qui minini. Akimi charge va passer à baranga ngati. Plus c'est succès na ngali susu. Ah ça que yo signé no Mambutu quoi. Na bisio Angola ko ça succès ça pas si fort. Signé no Mambutu abara. Angola ba ba ye ba yo libanda talaka mtu ka président sai. À reconnaître Kofi d'Angola pas même 3 mois. Ça yo signé no Mambutu. Na bisio ngana botama déjà nango. Et le reçu va signer nga za la nango déjà. Ah mais vraiment Cindy vraiment attends-moi il y a quoi hein vraiment biso na biso vraiment attends-moi il y a vraiment quoi na awa biso bo Samuel mo SPI ça peut rabato bola na bino quoi bachance na ngai ya bomwana esilelinga kaka boye likolo ya kopatiente fidélité bomaka zelaka baninga nyonso babalaka quartier ekoma maskile ngana finike ya quartier oyo nga nasomba menopause mokolo nini yokobalanga kimo bange komia vraiment Miss Gay, vraiment, il n'y a pas de Kofi sans Cindy. N'habitez pas Kofi de Gabon, pas Kofi de Rwanda. C'est vraiment bon, on Cindy na bango parce que on a qui dana Cindy na vraiment. Yé wana Cindy, Ali y a pas ça. Vraiment Ali a imbaraté quoi. Yé Kopra y a parlé ming vraiment. Il n'y a pas de Kofi sans Cindy. Kofi, est-ce que c'est vrai vraiment que ndenge pe ba masa ba ute ba wa mo wana ba nini na ndenge ba ute ba province. Ouais. Bange ba sinise bango sere yo siné na yo. Oyoki. Nde ba masa ba gende ba sinise bango. Babo ya ki yo ndimi na yo. Po yo bi ondima amunyo so po potama pe dana mambona. Ah vraiment silence pèse à la réponse. Vraiment merci pour déjà vous comprendre que Baranganga déjà coquiner Mambutu quoi. C'est public base la caca. Mais vraiment base la légende. Base la légende. Comment ni vraiment Miss Gay le gonga na sa Angola, na dit que na compliqué na ba musicien. Na Angola za na musicien monté à 5000 vues sur YouTube. Ni clip. Est-ce que bien? Ouais, si c'est vrai hein, parce que ah pena na ba musicien na ba artiste pena même clip même pour Nathan tu travailles sur net. Sur longi net té il bata ba piso wa pour kokati. Komba chaîne ezanini parce que ba mususu ba s'abonner pe ça rappelle bien bani. O bali ba s'abonner na chaîne na biso Junior Makolo TV Temena Tembe. On ba mona ba film na biso to sala esika na kala to ezana. Na ba légende du tout et wana. Ba biso wana bombe wa testament na otika na mboko. Ba jibe fo ba bima. OK. Ba wera fo bazala. Ba waze kwa bazali. Na kata film. Na biso ba somo no baza déjà. C'est-à-dire, au moins une des années, na nenga mabete, yo jusqu'au Temena Tembe, beaucoup aux da Temena Tembe, na nenga faute, na nenga mboko, aux da Temena Tembe yaro pola, na mona be fort ni no sa te po ozongi sa siko image mo boya bien. Ba stratégie nous anime. Bon, ba stratégie na ngeza toujours la créativité, on a créé. En dehors ya créativité à bara, Temena Tembe zaki pays dans un pays. Ba stratégie c'est là pourquoi quoi. Ça dit que groupe a Temena Tembe za na mo ba rando na ba groupe mususu. Mais na biso vraiment Temena Tembe za na rando te parce que yé mo no numéro 1 à Temena Tembe a comment dana conseiller au chaque jour. A lobela raeli kambu so ba lobele pe il va comme ça te. So ali ngalo ba bese ko loba te o loba petit. A comment na conseiller. Mais azaki na ba faux conseiller. Cette fois-ci vraiment président comment na ba conseiller. Et le tout va ça là. Parce que assisi barando na ndenge ni pona ba leader ebele pe ba loba na te ba beta raté. Na biso yo makamba président bango na bango ba président wana eta la biso te. Ba eta la biso te wana makamba na bango eta li biso bana te. Wana makamba na bango ngai cop na ngeza na bandeko ka Temena Tembe résister des années. Ça dit na sincérité aux en on de là awa biso. Parce que on a peine courage au plus ta l'idée moi toli moi de fait moi boy ko sala ke mo ba rande ko ta kota susu ndenga tiki na yo ani quoi. Bon toliga na peut sa président moi faut me noter la caméra l'ingénieur c'était vivita toliga na peut sa président akanga ka matoi
akanga matoi ayoka oyo conseiller na zoloba. C'est tout. Parce que conseiller président c'est moi. Bien, le film Ozo préparé au lancer et ça légende, n'est-ce pas? Ouais. Tout c'est là pour quand? Bon, d'ici décembre, si tout c'est la bonne année, les gens peuvent dans le terrain. Film au même, film on a la même, il y a quadra ko rakofi. OK. Olomide aye bien. Hervé Delis, c'est ça la personne Bambo Tebele. Parce qu'il y a les seuls artistes et comédiens à l'équipe plus de 900 000 j'aime sur TikTok. Qui est derrière toi? Ngamoko. Yo monde ni ozomako kyango wapi abara. Ngamoko. Bat bocha maboko bate. Ah maboko, Pablo Kini Bazali les grands déclarants. Ba Choucha Lumière mama ni mama place d'inspiration Uta, na ba Junior Timba, bazana simananga. Il y a je répète encore, il y a Laurent Sokoko, mais vraiment n'habitez vraiment, il y a Laurent Sokoko a vraiment fait ça simananga. Nebso nana ba te belo bana simananga. Ba président Bouba ba comédie bazana simananga. Ba président j'étais un peu bana simananga. Ba Junior Timba bana simananga. Ba Olga Mbambi bana simananga. Ba Miss Girl bana simana ngai donc simana ngai eza bato be le tanga pe ba président ba DJ Konde bana simana yo ndenen kasi pas président de la République président ya Ouragan. Ah mais vraiment na éviter quoi. Ah ba président ba belé na kati mboko na éviter. Ah na éviter vérité président ya club pe des artistes ya simana yo nga fotangela nga ba président kotangela nga ba ya mobo été ce sont des mendiants ou ba déléganté fotangela nga ba responsable. Ozake mutonga na mona bena ko respecter to asu na tamba polémique to asu na taola sa musala ya moninga quadra ba na yesi ko na mito so mi président ya tembe chargé ya communication plus conseiller sur Junior Timba discipline ba munyo so za yo na mito na chef ten so yo wana le za wana o yemda asibi makambo tali discipline ya mambo ya mouvement awo mamo chef ten de ni mtabanine ka kala milita azaki sakala. Oh bon? Azak Karazaba nous pas patienter trop parce que a raison monde ba patient. En soza pas na a soza patienter na yebisa au fin na monto o après ça place là. Bon, les artistes aux Monsieur Sylvain Telema. Ténécité. Ah, Kofi Olomide. Na bonga mi rande parce que tout ko sur la question de tia kati quoi. Vraiment la monionnette vraiment monsieur Sylvain quoi. Té non té ah, bon tout si ça ngo boy. Kofi. Vraiment l'invité Miss Girl ba français vraiment ouais ba chinois to yo moko vraiment. Té ngo moko izaka moi do. Vraiment bilo ba vraiment parce que vraiment ma le tonda vraiment ma personne. Mais ça c'est quoi dada ngola. Vraiment beaucoup to likolo. Ça dit ah ta yo moko c'est quoi da kene ngo boy. Mais na biso nga na sala au plus que confiance à la réalité. Ah donc après sera idée quoi. Les autres pour moi sur la bandenge non. Abaranganga. Ouais Miss Girl. On signé pena serment que yoza muta tembe tina suka. Na biso auteur film akufate. Bango tout bazaki ba fiti. Yelo ba mambo akufate. Mutu na kitina ngape voir. Combat de ici là déjà. Film ici là déjà. Na bien. Ba tila pia bazate, ba mawele sa bazate. Visionnaire. Ouais. Ya tembe na tembe. Lobito lobi wana tamso za te. Ouais. Mais on est déjà mboke baby. Yo si responsabilité wana. O mema tembo tina suka. Vraiment tembe comédien na suka. Parce que tembe yango to ana musiko. Bato ba détruire qui tembe na tembe. Pendant temps ebele ba da éliminer. Donc Toromi na tembe version abaranga. Version quadra. Quartier la quadra. Voilà. Yana zoloba. Idéologie na structure, il y a vision et continuer kaka. Ouais. Ozara na tembo tina suka. Ouais, na ozara tembo tina suka. Ou changer langage te. Jamais. Ma réponse non to chon la archive. Na bisio ngama kama na lobara même aux émissions kala na sala so kama loba na tilelo pe on a loba tilelo. Na chanza maloba te. Non zong solo maloba o. Pour na zong c'est là ba. Zong c'est maloba. Ozana tembo tina suka. Na ozara tina suka ko. Ça dit batu na minute o to comprendre que non visionnaire to président il y a Temena Tembe, ancien président ya Temena Tembe. Aza suna mambo te comme ndandi ta baranga quoi. Mais na zo bisayo papa zaka papa atiki sko tour pe na baranga. Ah, il y a quelle autorité morale. Il y a quelle autorité morale. Donc carga Tembe c'est moi quoi. Kofi dangola. Ça dit yo le rosa ko carga ya Temena Tembe. Elo nini olongoli ne lo nini obakisa. Bon premièrement eloko yo ngana longoli ka za entourage ya mabi devant Temena Tembe.
bato bakoti président baranki na pamba o ba memie na bozo ba o ba zanga ki même conseil au pia ça dit yo senga la président no bolimbisi indirectement ba senga la mutu pardon kasi yango to salati yo lingo soigner les nden ça dit mo fallait pas soigner il a des entourage pays voilà vous comprenez parce que père chaque jour à posa sala le loro mo ba tout na rabiro OK ça nini na sala boy tout obité en sate ça dit temina tembe selon baranganga olongo lina entourage ya fo eza na longo le moni référence ga entourage na bakende on attend ba komona bango ezate na ebika maweli sana tila pia donc bango dande bakenda déjà bongo po maweli sa kaka yeso mbongo tigre yebo yeka mna banda welela ka ezana babetela pe groupe ngo tolo bonde zolo baboy mais bon ngapete avantage aussi là ngapete mna bandango e banda na ba musique bon pepele ekufélité siko temela tembe selon abara na été so comprendre question na selon abara ba bloko elongo lo ba anti valeur ezani oyo longoli pas entourage on a longoli oyo longoli yo zaïli rwandeti ba défaut bon tozaki trop na ba monotonie quoi ko sala ba biloko mo OK oyo salama déjà OK so nga sikoyo ona yena ngo ezaka kilelo kisikonde na zabo ça dit aux ingratitude mo ya makila bina bara vraiment na sili mais fort baninga basali mais fort nini mais fort nyoso baninga basali vraiment yo reconnaître en côté effort ya nini olo baka ilo basala sala ba effort ya nini oh mais fort ni nini ba basala ça dit na pièce audio depuis on intégré groupe atemela temba pièce ni oyo ka ezaka pe na moisson na tembe pièce to sala pièce qui sont auto sala na mboka équation za idanan ezaki idée à Junior Chimba on a une vérité ezaki idée à Junior Chimba conséquence à mantolo ezaki idanan bon conséquence à matolo na ba sauter parce que to sala ba film to sala ba film belé éviter film on conséquence à matolo YouTube ezalé ya biso te ezalé linga yebite yumtu c'est le roi na YouTube ite banini yango to konta ngo te po ekota YouTube te wato lobi gangi la sala boy la YouTube vidéo bo senga vidéo so vidéo te tine zate yo chape pièce te na temena debe na zo ta yo chape pièce te mais na bo ka légende nde yango wana vraiment de groupe kufi siko te se kufa groupe kufa na dana na pièce à 11h45 to kunda bona ka to Bien, merci, très cher internaute. Il s'appelle Abara. Babi Abara Nganga Kofi Olomide d'Angola. Voilà. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. Bon, Tara Ndetsambia, sa plateau, Zali quoi. Tout yami artiste et comédien, Abara Nganga. Je m'aimerais que Osamolo Morobo, par rapport à Kilelo no lobby, pour ba fanatique, au balingara théâtre, au balingara peu Kofi d'Angola. Et ça, on peut bien quoi. Moni mambo Nanele fumbo ya papa na banae Bilongo ya papa yesa ya banate Bilongo ya papa yesa ya banate Ishere bwaki sanye Limbula Isonga linganganga Utikakanga tempiaga Vraiment nganda Antoine Misisate o sentite vraiment Antoine on vraiment Isonga linganganga Utikakanga tempiaga Vraiment pas c'est la légende vraiment. Ça dit so Pablo Kini alingarayo atigara ote piaka quoi. Mais vraiment Pablo Kini les grandes déclarations vraiment n'a évité vraiment. Voilà Abaranganga donc c'est mon abiso ya mon plateau oyo et ça les biso bien. S'il faut porter au ça la critique par rapport à émission, tout par rapport à plateau, tout par rapport à chaîne ndongo yo moni la émission au programme au Rolo Bandeti nini. Vraiment premièrement positivement et non négatif quoi. C'est positif. Façon de mon bandaki, n'endenzo kendele, n'amona que chaque jour on crée. C'est ça il on a lancé en Angola. Il faut créativité. Il faut créativité. Ndé le pour moi na guitare on a un boulot na boulot na guitare genre mususu. OK. C'est ça donc na moni ba bilora bien na moni emplacement, maramba bien et surtout son. On a bien roaming B1 et d'Angola. OK. Là, je profite aussi de saluer mon vieux papy. Mais vraiment, papa n'a vraiment pas ça t'a mbote. Bon, ça n'a pas mbote donc ça ne dérange pas quoi. Na une tout pour chiter na biso déjà vraiment na habité quoi. Na habité vraiment. Ça dit Maramutu inta quoi. Tu es vraiment Maramutu da poser. Ce que yo recommandé Angola mobimba pe na kisasa partout balinga kofi d'Angola.
va s'abonner massivement à la Miss Gay Télévision pour ça bango bien. Mais vraiment Pour la TV ya bana mboka. Vraiment hein, bato nyonso balinganga vraiment bo s'abonner na Miss Girl TV vraiment na éviter vraiment vraiment beaucoup ta maramba bien tout ya ngola vraiment bo mona ba leader tout ba comédien tout vraiment ya mboka donc bo s'abonner kaka donc ozuka ka musape odobi ki wana vraiment na lobaka ko dobi ke za mabete mais dobi ke li vraiment ba mo komi libonné na libonné vraiment quoi ouais abonné que libonné za moko vraiment pour moi libonné moko que ça la moi bien OK donc bo s'abonner vraiment maramba bien za la vraiment. Donc rapidement naninga yo pe sape micro kuna Alia Boni. Oui, très bien. Ah, vous avez Alia Bosso Vanana Cindy Boya. Et après, on Ça dit Alia, bateau balingarayo, moi quelques salutations. Oui. C'est Pélimingi. C'est Pélimingi na Pissimboté. Et papa Panangaï. Je t'aime beaucoup. Papa Nangaï na linga mingi. Voilà. Yemouko Ebi Junior Tsimba. Nalile mingi, nalile fort pour ça est bien mingi na vinanga. Na pesi docteur Marcelo Mbote Passazali bako biswa le savant noir. Yeah. Na pesi Fabrice Munyanya. I love you. Nalile fort. Wana papa. Olga Mbami ba gros bisous à toi. Na pesi Bambote Passaza ba gros bisous. Yeah. Et à part ça il y a un groupe de Tembe qui est Kitoko toujours. Vraiment merci. Na au PCP micro et pas ya Cindy Mobato Balingaro Mabanga ne ala kaka quoi. Yeah, merci pour la parole. Ouais. Na Pesimbotel bosse pas président na Junior Timba pour Cindy Mutasoni hein. Faut attendre la caméra de Cindy. Ah bon? Ouais. La Pesimbotel pas président na Junior Timba pour Chimlaï. Merci pour la grâce wa salinga ya koleka susu l'émission quoi. Na Pesimbote na famille Kembo, na Pesimbote pas Fabrice Munyanya R9, Olga Mbambi toujours na kati ya palanka, yende makambo. Ya minga lobeza te santé za bien. Merci Cindy, santé za bien te. On va pouvoir te recevoir aussi sur cette émission Yo Moko Olobabe Mamba ya carrière na yo quoi. Donc abaranganga merci na répondre à l'invitation na biso to vidéo na biso dia to mo ke na suka bato balinga yo bazo pe ba mote pe ça bango pe bien vraiment na pesi mote na ngana pas na ye moko le grand mopao vraiment le quadra cora ba mote na bebele Chibo Apula masa na ngai Guti Lutonadio na pesi mote le susu na Linda Ndale na kati ya Vinduke na pesi mote na Zuluar Kozi taro ebisenga bien que faut vraiment ko fa Mbappé mwanzemba wera quoi Confia inamo wana sima na kati ya Legend Borozwango na pesi mbote na yo na pesi mbote na Jordan Libé Antonika et na pesi mbote na docteur Marcelo Sadi et na pesi mbote na président Bouba je t'aime Steve vite vraiment na habité vraiment t'as vraiment des grands plateaux na habité et na pesi mbote na Nadège Ndombele maman na oferta consolate na continuer tayo mosaki livre Kofi vraiment tote mana biso nzela moko quoi OK ça dit nga pe na sepeli na pesi pe mbote na nga na l'intouchable et de Mozambio grand frère Pop ya palais monsieur le docteur Patrick Mpeti Kulutu Patrick Mpeti merci monsieur le docteur merci aussi à Jordan Boubouanga Jordan Boubouanga en direct de Kinshasa bon séjour à Kinshasa Jordan Boubouanga R10 Diziamboka. Il y a Patel Kamunen de 3 fois carré aussi. Mobala Mbinga, Mobala Mwindu, Patel Kamunen de 3 fois carré. Vraiment, Kalaming Tenos en est à côté. Serge Mode, Serge Mbouyi, en direct qui a Djoubek. Merci pour l'invitation. On a PCP Bambo Télissousou. Na ma grande terre propre, Jackie Koyen, Nabosane Pété, prophète Omba Jacques Adungu, en direct qui a Canada, la famille Shimba. Mon grand frère propre Alain Shimba en direct qui est à Canada, on doit poser Belé. Il y a Alfred Shimba, il y a Alain Shimba, il y a vraiment Belé. Junior. Vraiment, vous avez vraiment chara vraiment. On est Zarati. Te Shimba. Te Gere Zarati. Batunde vraiment balobarati. Ça dit la personne de sous na autorité morale Rafuyongo iPhone congolaise autorité morale Rafuyongo toujours Yarobi réviseur Egler merci na patukia ma lumière de Lemba merci aussi na masalanga Aris Vula Mindemba ça dit bureau privé Roger Kumbo Bama ingénieur junior Kumbu
depuis Kisasa. Merci l'ingénieur. Merci aussi na Skito Leader Tsunami, Patrick Mpolo. Et aussi Joseph Polo, Obanola Nabiso, Iris Obama Nzambe Nangai, mon grand frère Junior Mbako, Yampade. Junior Mbako, merci na Kisasa Iskapi, Ezwa Mio, pouvoir judiciaire, maître Edo, Omokoko. La loi est dire, mais c'est la loi. Bandera, hymne national, Alexis Foumoussi. Il n'y a qu'un seul formateur des boss, Yannick Onkai, le formateur des boss. Merci. Atigeli bino Kofi d'Angola, asa bino mama rambo bino bosepela. Neti lelo ngana bimi na ngana tigi bino na plateau na Kofi y'Angola. Il s'appelle Abara Motomobali. Wanani Songezo kogende zasena bambwa balubakate Zamba tonda basende po décourager bambwa Ngo décourager motema nangate Hey, kontangiza bema kila nangate, ngonga uza bema tema nangate, nani na. Mais vraiment, n'habitez vraiment, Cindy, vraiment, n'habitez vraiment, mono, vraiment, n'habitez vraiment. Ah, 2 jours à pas, ma vraiment, à la quadra, na mboko angola, vraiment, pas problème, vraiment, n'habitez quoi. Ah, vraiment, n'habitez vraiment, c'était vite, vraiment. Ah. Vraiment, ça peut tout vraiment comme si mon kilimo bimba. N'habitez vraiment, ni na mabe on a la salle, mboko vraiment. Kozaga Kofi, vraiment 2 jours à pas, vraiment, na mboko problème de voiture.